tant qu'ingénieur de son, rumba eza noni. Rumba eza kumba musique na biso. Musique na biso comme on rumba congolaise. Nenge fera na rumba trap. Mais ndeko moko confrère moko tolandi na internet, tolandi na ba TV boé. Biso nyonso toyebi Tchatcho eza na rythme ya le grand mopa Koffi Olomide que je salue et Didier Ora je te salue. Mais ndeko nati lokole a boya lobi que non Tchatcho eza ya Koffi te. Sala rythme na koya ko beta rythme eza bilo mibale. Tchatcho vieux Rambo a propulsé musique wana. Ma créé yango te. Totika ba confusion. Nga lo fombo nazo bana bino naza bassiste parmi ba renommé na mboka tin Afrique. Menga te muna créé ki seben. Donc eloko to boma Congo ya mwana. Oye okuti eloko o façonna ngo bio propulser ngo lobi ayo. Ne veut que sera sala ga lobi yemta na sente na musique. Eza ki faux. Monde ti étranger ba benga musique na son ndombolo. Est-ce que musique na so ndombolo? Le ndombolo c'était à partir ya wenge ne ba komisa ndombolo. Te donc dans ces réunions, c'est loin ya ki bo que c'était zo boka ngo. Et bimite. Quoi ça peut ba benga ngo musique na biso. Quoi pour bo que c'était comme ko boka ngo. Si on a libanda ta ba yoka nzembo ba yoki quoi ça ba yoki kuna quoi ça ba yoki ba pesi siko comme musique quoi ça ba za étranger ça passe encore. Si ko biso ne photo ça ba honte wana za danse. Ereni na mboka na biso batutu ba boka ngo yango na bino bokanti komba musique na biso ndemo pesa me na ndombolo. Vous comprenez? Donc exacte que yango na ndé musique yango na ndé komba musique na biso non. Eza berero wana yango zo mona ba débat inutile le cas. Bon, via zane un grand toko chai na mambo wana te ezaka batu. Mais ye ayebi ke akutaki yango quoi. Donc Tchatcho eza ya Koffi te ye pa eka akuti yango ke non. Oui, akuti yango a propulsé. Téléphone a sonné, allô Kinshasa, allô Belgique, allô Paris, allô France. On dit Kassangana, le général de la presse congolaise, le soldat du peuple, je suis là. Na cadre bafoui, na cadre ba recherche. Je vous dis toujours, abonnez-vous massivement sur Eyokani TV. Mireille Moukeba, la patronne, la mère de mère. Pambote na Esiko Zwami. Eyokani TV, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Ne vous y trompez pas d'adresse. Information sur l'actualité à solo. Na Katia Yokani TV. Un grand merci à toi, le Réal. Gamos Image, toujours accompagnateur. Na cadre bafoui, na cadre ba recherche. Nenge zala kaka. Na yambeli bino moko ya ba icône mboka na biso. L'un de grands de notre pays. Na yende to solo la, na yende to beta masolo o elongo bani. Batu tout boyebiye, batu tout bomona gaye, ba misusu o pe baye ko ya batuni ah. Nde nanyo boye baye awa. Ba misusu o pe ba perda e kala batuna azala kaka. Nde to solo la na e awa. Il y a pas mal d'actualités musicales, il y a pas mal d'actualités qui se passent, mais avec lui, tu as tabakati ndenge zalara toujours. Un grand merci à toi, Davina Tchombe Aigle, je te salue. Eli Okese, mon boss. Je te salue, le boss Bernard Lembo Makela Marambo Lingue Banda. Papa na Aldiv Lembo. Awande Toro Banda Marambo. Papa na Tricia Lembo. Awande Marambo Zobanda. Papa na Kassia Lembo. Awande Toro Betakati. Président Godé Lofombo, bonjour. Bonjour. Bato bazolanda de partout. Basengi tozala nayo, tobeta mwa masolo po balokuta ngo pe komo komato. Boni santé. Kitoko. Depuis Nzamba Salamutu. Nenga saranati. Température bien, bâtiment du cœur kitoko. Sonore. Donc esengo pena na kumisela ngo Nzambe chaque jour. Pokola la olamuka eza jeté. Eza ba msuna minito balamuki te ba msusu balamuki me bana ba problème donc biso bato lamuki tozoloba tozoseka tozotambola tokumisaka Nzambe. Président Godé, ça fait un peu moi mikolo yo linga ko apparaître na télévision te pourquoi? Bon na linga raté te ezalaki bon stratégiquement basala biso awanakin moi to le kana ba TV te pona ko effacer biso. Sur une télé, au moins la journaliste a un peu dénigré, a posé des questions, en tout cas, il faut que malaise. Et les fans sont pena ou bazai ke balinga abiso detinga, ils ont des fans sont pas pexenga, abisa ne sert à rien, biso ibi valeur na yo au lieu que na batuba et na pesara bango raison. Il y a un monde na tika iba TV, na koma ina ngabo, na tika musala te, musala na osala kaka, mais ba TV natika inanga po olio kende pa ba oboma yo c'est mieux kende te
ezalaki na sens wana mais or ezalaki na avantage na bango kotika ba TV esalaki lelo bato mosusu kutu bayebi te naza puis bamosusu ta mosusu bakanisaka na voyage bamosusu bakanisaka ta mosusu natika nanga miziki or surtout tie mpena baponi 5 congolais oyo bafaire tourne na musique na biso na kati. Après Empire Bakuba, Godé Lofombo, comment nani? Après Empire Bakuba, Godé Lofombo, Tigalaka Godé Lofombo, bassiste Mboka, et puis ingénieur de son. Pour Nazala, on a déjà avant Empire Bakuba. Ingénieur de son, installateur, arrangeur, programmeur, Nazango Tilelo. Oui, bah non, mouké, pesa biso na moi historique ya Godé Lofombo parce que Kobeta to beta le solar au beta. Parce que oza déjà quoi apparaître déjà apparaîtra. Batu o bazolanda o lelo peut-être na kati ya Yokani TV, ba o bazwa na chance ya koyoka Godé Lofombo te na andika sanga na nde ba solo la boye. Ba yeba un peu Godé Lofombo. Oui, Godé Lofombo aza congolais 100% des pères et des mères. Père nanga Louis Mbemba, maman nanga Marthe Tondo. Naza mwana suka ya famille moko ezalaki na 9 enfants nga mwana suka na bango et ba parents nanga ba kotse nga à l'école na c'est l'école primaire na Saint-Jean-Baptiste oya Bumbu EP1 Bumbu Sud pai na zoka certificat nanga Briama na ke kosala examen d'orientation à l'époque et na epataka na funa awa orientanga na Bosembo ya Bandal na Sinkine Institut Makelele na sali première CO na deuxième CO et humanité na yono sango na Institut Mbaki na Kasavubu pa na obtena diplôme na en pédagogie générale et même moment na comment déjà na 6e des humanités et na côté Empire Bakuba. Début na ezala vraiment Empire Bakuba mbamoko. Avant cela ti natangaka ti na mwana muke na botama na ndako oyo pa etozali et nazaki na grand frère nanga wazaka déjà musicien patron donc azaki na instrument na ye nga na kola na matela ba caisse claire tana nguluma na simba ba guitare na mona piano na ndako na biso orgue na ndako na biso donc na kola bongo et ti grand frère nanga pa comprendre que petit waza na goa muziki abani ko kola ksanga muke nazaki en tout cas na koli pembe na ye quand frère kombozana ni bat baolanda nanga Shora Mbemba oyo asala super choc de Shora Mbemba et sala ba siksa o sakanata mandundu mokili mo mebina do wana pena grand frère propre des pères et des mères yo yebi histoire ozora histoire et puis bon premier orchestre na betaka izaka Tutu Yang to beta le video la star mwana muke pena to beta le video la star ba présent vologo ba changer kombo orchestre na biso kala baki makach bari ba yanke ba bita orchestre na mnof ba pesi kombo dance na bango ko mi kombo orchestre na biso o ke star to longo li to kina choite kombo ya orchestre komi o ke star wana premier orchestre na beta ba vina nga okana na bilimba zwanga ba miminga kuna après Weke Star na yiko kota na fantastique monde ya Papa Viokolo après na yo beta na choc mouvement ya présent Jofi Filando m'encadrer toujours na Papa Viokolo et na ke beta na Izeti les rois OK c'est moi Selemba Izeti les rois après Izeti les rois to fondateur moko Moji na mona bombuka mona ding pe a son amatika biso ayo sala OK c'est Gal Mushashino et biso zala ba leader kuna ba star donc Gal Mushashino place bana bombo benga bana Gal et bima justement donc il OK c'est zo représenter Gal ya ba besoin comme Gal Mushashino fondateur de Moji ba Evala Makuiza ba Toyota ba membre na so ba ki mo ebele ba ya Socrate ti après Gal Mushashino ba yiko yibanga kana bumbu na koti na Kusuma Star c'est d'or que c'est rival ba yibinga na koti kuna ibimsa ba baga okapina ba bitumba bon nzambe ya yo sala na ke kota na super wa ya Johnny Kel
na beti na super wa John Nickel après super wa na koti ovoza de la voix zai ya masumo de Brende leader na ngai pendant que pas masumo encadré en tout cas na eu ba formation belé même ya éducation à la vie makambe belé vraiment na PC Mbote côté on a na président ANTPC na PC Mbote malgré tika ligne ndu lokota na théâtre mais président Kayala ça déjà na théâtre ya bima na théâtre mais musique ezaki lo moi loisir na quoi moi passe-temps mais il y a déjà star na théâtre il y a un moniteur msusu qui pas pena musique mais un bon chanteur oh lelo que alekine ute belé to ebia après au voza de la voix d'Isaïr na kebeta na Mbatambuta ya Bandal na beti na Stop Control na Bandal na beti na Industrie Musica na Kasavubu et après na quartier déclaré quoi quartier ndeni oza musicien obeta na okesa ya na yote ozala formé ba to bano changa choc na zaki obligé na koti na non avant on a beti na dynamique achat il y a présent Ligue John Ngengere na beti pe na succès mon cœur leader nanga zaki mwana mwasi na état na kaluka na beta pe na orchestre na pas succès mon cœur et na pression quartier les kaki na ekota super choc de Chorambemba et en même temps na donc ne peut pas 20 timbar koyekola et 20 timbar pas obtenir comme musicien na comme bassiste na et je me souviens bungaye na quartier na biso a solna masana e mo vient réabeba pe a son makufa a bisi abiso za na problème na empire passe penza et pesate vina biso na bisi so bona problème kuna segele le vide vibunga tuni vide ne na bi po biso za na petit mo a leki monde entier na base commentaire a bien classe makambe bandi makambe banda vibunga tant ki commentaire on a talipe connaissant masana a biki masana a linga muziki ayebi pina c'est un connaisseur à croire nango et à lui boluke la ngai ti balukinga vibunga memanga na empire donc vibunga par exemple tazonga na loboko kotinga na empire bakuba premier arrivé dans l'empire bakuba impressionnant les alandeni bon ezara mo compliqué tant vie bazunga na kende nga na momana tozana maki tozo préparer examen d'état wana na école à Bandal institut Makelele na mbaki siko na Kasavubu mais maki zaka na lingwala na Efobank baloko ya Efobank tokota maki kuna bonga na zaki pena makizarte po na bandako yaka na bamoyi nga na ki musicien na kenana na bandule na poko na boya ko déstabiliser ba master na bisi ba ona bano yaka na moyi ba mpe ba iba stati na ngana et sala ki vibu ntanga babengati na kena kutai na yo pitu ebo beta ngana bia na ebita foyo kanga vibu ngabi so ebo beta yaka na omi mon empire na bangi siko talaka orchestre ba père à l'époque na zo ba papa ngabi ko beta na orchestre ba père boya na saki choté na zongi palais na kena ngamaki pa ba master tout travailler hermona bingi na ipsi masana Didier Meya na PC Mbote abi Didier obiki ba yozonga na kota empire masana na regrettable ya mbembulu ngora te diplôme to kompeta na suka se concentrer na makambo au seul diplôme na bongo tala après ngabi na yogeli masana ba barobité fochiki c'est encourager qu'on a les bons on a le wana na diplôme mbamo pe na bossa na ngama ma vebu to continuer na ba master po na mama chiki pe na za parmi bentelo mboko na travailler fort na chiki donc bato ba yebinga ba yebi auto tanga na ba yebi to travailler sili na zongi pale na kutani skona grand frère na shora mbemba na ebisi avi batampire ba kiawa vebu pe kuna zeli ba monika ke na kimi abeti kutu vena ngana mbanga habita petit zo kumisa akimi kutu tana ina ebisi vena nga shora vebu nga ki alinga me manga empire avia bi bongo lobini nga bia tala ka ke ça va père bon je choix zo bas landa bango motiver nga skona koti na parler na du bas na nga na ke na landi
nakomi kuna nakuta bango bavandi na nganda empire selon ezaka bien répétition bato bakota te nganda empire wana ezaka wapi ezaki na bayaka soki oza na wenza bayaka okati Cisco vers Kasavubu omona tribunal de la paix moko ezaka wana juste ka après tribunal nganda empire yango wana après nganda empire terrain bale donc nalandi bango wana nakuti bango bavandi avebu mpetanga moninga petango aye quand même vie na ngana pa zongeli souffle abi petit akokima te mutaleki monde entier na basa kimane na ye na koti vebunga ke signale bango na ye na bassiste kuna na kati baboyi biso zaka libanda babia yo zamta dezo yo kana ba mission jour okima na bango baboyi vebunga ya lo bia pitu ireta falo ya fa talasko mais vebunga tikala kana eloko wana ke pitango legi monde entier vebunga bi petit so ebo beta o za rep yo ya kana concert ngamone bi stratégie na osala et na ye na concert ango ezaka vendredi na nganda baya na loba baya kana nganda empire na ye wana eloko wana linga ko bango tous les jours pour na laksa bato ke mboka eza supenda ndenge ezaki te mutu abana oteka billet na porte tanga na komi atalinga talitai nanga na age nanga ipsinga oke wapinga babenga nga na yarbite aida musique ba mikolo t'as la conscience tu dois tenir carte pour foutre un bon kota azaki wana pe pour éducation habiter où ils ont la musique ba mikolo ba miki abakota te donc azo confirmer pena que non ndula mikolo bino ba miki bokota te azong so pena conscience abo mwana mbongo na yo voilà ndenge mboka ezaki mais lelo te lelo bachemu na porte ata mwana moko moke ya futi mbongo akoti ba film vidéo ya désordre mwana moka ya koti bakoti biso na époque wana jamais okota te na banganda nuwa baobimo baobengana biso ngana ki mwana mokimi na tambola na ba musicien mikolo banwalaka so yo nwala te ngati nga même cigarette na fumate président nga no moninga boye non fumeur betata noa te po to ba misava banda podium forma abeta moi réel abeta moi noa tamuke na fumate na vinanga na fuma jamais ni cigarette ni au tabac ni au soki nini na chate combien pire bakuba tango na telembe na pa boyi na kota e vebunga ye tan vebunga ye expliquer te ngam na benga ki kotsa bakotinga na vani na kati empire beti vebunga ipsinga petit songa na mati yo pe yaka vers ba 4h du matin na bandi ba 5h moins boy vebunga mati school ngape na ye vebunga benga bi petit so bebisi na obeto na niveau mopo ozoner na ngo bebisa c'est fait problème à te au sepela vebunga la tikitanga pe na ipa vmp bonjour na ko beta vitalaka banda inera obeta zaki yemoko po bazaki débassis à l'époque ba c'est mon choix belaki azaki na sana azaki convalescent abimi na ye mémoire betezate fallait afanda pena siko vieux me patikala ka yemo do banda matai podium na iner wana ye kamta obeta tonga na ye ka via pesanga guitare na pété amoni na du guitare na ye so ka bosenga kabi poste mba moko apesanga guitare kaka mutuna président donc na kopesa na okaba te akaba il poste c'était pour ye kamta zaki titulaire ye azaki ancien banda empire côté on a ba ordre na yebite so groupe bon yo za sus moi empire zaki na moi ordre la famille ordre pena donc moi na liboso moi na mibale ya misato ezaki respecter na niveau ça yo yaka lo kade ngana yaki na ngalo mwana suka na ye na via pesinga bas na ye na dû na déposant on a fongoli yanga nga bien équipé ya on a pesa grand frère na Shura Mbemba place azali nzamba pambola ye na zaki déjà na basse na ki na compresseur donc bien équipé na ous na fongoli guitare ya mutakala te dona ya ous na fongoli basse nanga na lati na che wana sku pepe kale fa yemba na che na compresseur na branché na tel ampli boy mal réglé bonga déjà na ki ingénieur de son installateur na réglé ampli en bien na fandi nanga na ye na telemisko ba chanteur ba telemi anga te mala suka ponga esprit ya sima ezate na telemi na suka na bango na telemi vie kale pe boule ya te ebika ke
bato simande bazaka bato bongama ba fe bon pe bato ko accorder talaka matika na erwana a règlement guitare kuna pe na micro ba osola na moi public et puis na époque wana na empire bato bakota terre pia kana na pi basi ofele me baza pété ti vekale ba pesi note izaka na bosala te zaka tinze nazalaka pene na ide pesanga bolingo na yo atize banda na suki tina linzaka sikoyo musique ezongisaka bon na ebisio d'autant na zongisa son wana na bayokango te tout le monde alukanga d'autant vu kala lubika banda na suki tina linzaka bon dona vie bungi na pepe kale tout le monde ba client ba lookinga réponse kaka nzembo bandi bomo ya seko kino na liwa oya na mosapi na latisa lopete siko bazoka bas nizo landa nzembo kumpuki pik nga siko nazaki na nga jeune mais nazoki temps ko travailler na ba mikolo nazoki temps ko travailler ti président papite sabaki avant na wana na ni za petit lo fombo akomo kolo papa na mikolo donc wana kutu yaki deuxième fois yaki na ifeti donc wana kutu yaki ka prophétie alo ba mpo bato ba yeba nga siko na vana na mikolo avant bango ponga na zaidi na 20 simba donc na prena ki pena ko beta basse na tapping donc do beta tup donc ba note monsieur za caché donc na le ba mité na misapi ba note ezolo bezali na monsieur za mité na misapi très à travail moko bato ba le kapana ngande ba ozongo et belé te bazana na kutana ba passer belé donc na zaki bien formé alors tabazuka tapping wana perki na misapi nanga c'est ben temps ekoti zaki scandale do ba ko lesanga bambongo bon ba ko tombolanga na ebisi premier jour kaka tant concert nzem pas suka concert sili na monika vikala zaki na sima na tali yo yaka na yi alba na bena bongo yo yaka na yi abina bonsoir o zarab ngabina na bombo o ti orchestre ngabina super choc de show ambemba abilobi lisofoya tant alobina na bongo na vebungi plaisir pour amoni benaki makama sana ibsaki yango salam dona kota bon. Voilà, vous avez compris un peu l'histoire de Godé Lofombo, l'artiste l'un de grands de notre pays, à Betaka. Azo continue au Beta. Ce qu'on peut pas aussi là au Beta le souci. Te wana ba ignorant, wana ba ibité ou bien ba s'exprimer bé. Pour nous un garçon moboye même na YouTube sur taliba commentaire na yi alandaka partout na sa émission. Na mona comment bon moi autant à combiner à tes aloko na ofulai. Il est là car pour nous contrer ngai. Bata bon bazanga te. Tamsu ba futa imbongo. Imaginez mutu okomi mabe ponanga mais au moni pena 3 commentaires monsieur landi a bien. Mabaki donc c'est un méchant. Enfin na rapport à la bouzoban. Sûrement zape donc vraiment za malédiqué pour ngande tinga na y arrivera pe na che avis contraire na baninga mais so na moni bina batu baleki trop na bomaka nga na kolabon na makam na nga bale tamsu pona kumsa na ba joueur na lela na nga pena bale football donc eza sport na nga o na vandela penda donc so na tala na ko lubalika mo na moni ke na ba commentaire na bimika nga moko vraiment conscience na ngelo belanga au moins na bomian mais garçon wana yalanda nga partout ne mishuzo sala ba kokoma donc totimbelio ça ne wana sûrement ba futai quelque part ou bien bon ils en viennent nga mo ipsanga na monde mutu tout au sepela na ils en mutu mususwa au salier périn mais abimineka abimika fitina yo et puis azosala tout ba comme belé c'est quoi danger de wana ibunga olingi nonga te vanda ozata yo moko mais bango basala tout ba comme belé donc azaona ka lo fombo lo bebo yala lo fombo azalo kuta lo fombo ndoki ngabo donc c'est un méchant mono monate mais sûrement
ma parents na yeso baza en vie et so batali mambo sala eza pasi ponga ndeka na lobi wana nga so na zo commenter likambo ata kutina ndinga mabete mais so eza ka vie contraire moko boye na omona ke nga mu kam na zana idabo na oka sono mona bomia. Voilà. Vous êtes en train de comprendre que ça a évolué. Hein? Tozo évolué, Malembe, président Mbaya Lionel le Titan, depuis Belgique, José Miteu, depuis Belgique, Naïb Sao, Michel Kani, mon ami de tout le temps, de tous les jours, depuis France, Marambo Nengezo Kendele, Davina Tchombe, Aigle, là où repose ma confiance. Tozo Ke Naon Karaboué, Gamos Image, toujours au contrôle, toujours au central. Le maître Djabar, on a tué au salam, place aux Alines, Nabi Kodo, la Nanga Siko et en ce moment. Eli, ok, c'est le patron. Nantika Rolobate, Nantika CCT. Hein? Chancel et Tembo ya Batembo yo yebi marambo ndengezo kendele. Est-ce que le président premier album no betan empire ba ko bezara album ni? Premier album est qui divisé par deux. Divisé par deux nzembo ngamo pena maestro na sala. Divisé par deux et puis après divisé par deux to beta ba mami ba Ivetibi ba Balea et banzembo na pesala ba succès belé. Après wana na yo beta mama mapasa ya président Dilo. Empire bozara na combien de présidents? Empire il y a 3 personnes ba président kate mais ba propriétaire non. Donc ba propriétaire non bazala 3. Ezaki Pepe Calé, président Pepe, président Dilo na président Tex ba omisato. Bazala ba camarade bango tout bana bandal tonel. Non, président Papi Tex na président Kalende bagi bena ba mise intime. Il y a bon mois na pena donc. Et arriva kutu que président Pepe Kala comment ki ko vanda pa Papi Tex. Donc ba pena bagi ba mi magati ko vie Dilo avec vie na bango. Moni nde bazalaki. D'ailleurs kutu ti vie Kala kufya benga vie Dilo. Bana bengete ko Dilo ni te benga pena vie Dilo. Donc respect penati na kibumukolo. Ti bazaki wana au président ba bien ke bina vie Dilo. Parce que qu'est-ce qui fait que notre après liwa ya Pepe Calé ba o batika la kiwana bo simba orchestre kenda en avant. Bon, ils ont makamoko bon ngana kamta polele normalement batika la mi balé au ba propriétaire nango. Mais bayoka na rabinate Pitex akenda boyoka ni zate entre bango de boyoka ni peno na babenga boyoka ni tilelo. Oui, tilelo boyoka ni zate président Pitex dans la poto président Dilo azawa et ce qui un jour batu bako yoksa bango sala bien ndenge wenge salami. Oui, po eloko tambola loko za ya bango mibale bayoka na te eloko tambola ndeni izalo papa na mama na ndako bo swana bana babelaka ndako ezora ba problème mona cuisine ziki makami belé. Mais liwa ya Pepe Calé to Pepe Calé akufi. Fala ki au moins bo simba na basimba na tama boko bino ba mission bozalaki na bino. Ba mission tozalaki ndeti nga kananga tant que président Pepe Calé akufi loko la président a comme ça ngai proche nae. Donc na comment bena bras droit. Ndi balobara ke pire petit. Ba monsieur ba non gêné ba. Tant Pepe Calé akufi bato ba sepeli basali na en fait balo ba benage boto tala suka asuki bate balobi les suki pour Pepe Kala kufi nga phrase wana esala nga bienté et na meke ko supporter mais bango lukwa ba comme ça que on nzembo et bimit bato ba moyoka famille nga pe yoki et na famille ba pixenga koza na million na souté folongwa dotika mba motika musique tant liwa Pepe Kalo limwe te na tika musique te na longo inde na empire bakuba okende est orchestre ta na longo na empire bakuba en tout cas na bossa na raté et daka jumo et daki répétition toujours répéter wana Pepe Kala kufi 40 jours kuna ekokité mais ba principe ordre toujours ngela activité na moment na nzamba zo monanga ngandi mna kufelaka. Donc tu zongeli activité na pasi na le la tout donc et ça là que je me souviens répétition toujours répéter na moni répétition na malili ngabina ba mission tout élément pour na mona on malili fort tout élément pena tout la ba guitare ba chanteur ba élément tout ça la pe moi coré pour na moment na auto ça la delta force na recruter qui pena ba geno ba pena sans chaud quoi. Tant na lobika bon foyo ka batuti boniko ne to vani be mabe
Et les milieux aussi, comment on contre bon. Na musique sikoyo so moni mama ndengwana sege j'aimerais salami et surtout n'empire pour l'empire to wala ki même ngane na kiboy n'empire na koloba na ancien telwa ba juna ba vedoris yona juna na ya liboso bango ba kota vanga moi sukati donc nga n'empire to ki na logique juna na azavie na open âge musika amukolo. Donc normalement bisokuna kutu âge na no temek ordre d'arrivée n'empire ba respecter au saranate. Donc zo mona bina ke vekala zo ipsao n'orchestre soki ba doriste nde yokuti angote. Soki ba mepe chéri wana te nde yokuti orchestre. Ba kiti so pena oki. Donc ata succès na no za wana yeba ke bango nde bazalaki poyo ya. Donc ezo koto na mutu. Donc n'empire to bana otamna logique wana siko jour wana bato ba hôtel milanga bon nga ikutu vika zo bana bongo malgré na succès et puis malgré na port n'empire bakupa bon mais siko ba o ba télé milanga wana ata port mo n'empire ya yi na noté succès pe azana ngote mais mbaramo boniko ndeto vandi bo mabe nga mona vandi nga jamais beza nafandi kanye maya miso etourne nga pour na biki mama bongo na mpire zaate maya miso mais avant wana jour ba okunda pepe kali jour corps maté ki to ti cimetière to zongi président dilo abenga lo bana ngai gode ko banga elo mote orchestre za ya biso po yeba ke na zana attaque ya ba musicien vedi lum talo bana frère wana ngapena bisi merci président. Mais na komi wana moni changement te po ba pepe calé président pepe calé en tout cas protection ya laki ce qui attaque ya ba vieille au moins na bana o ba nenga ko do sang siko nga naza attaquer muta o protéger nga date na fandi bo na moni ngana bi ate neza boye tout élément deuxième moto soit à telemelinga yepé qualité na noté apporter na le hôtel empire donc à kolo bananga te normalement na monika boniko to vandaka radi to répéter boy entanga pena bi tout élément ce qu'on a s'imposé pena pour à l'époque déjà naza directeur artistique ya mouvement obi to téléma siko défense mbatole wana ezaki delta Laurent Kadogo, Bruno Sente, Ngana Bass, drummer Massa Napso Sambaro, Père Sonam, na Logilo, Bariba drummer. Toutes les mythes, répé bandi na ebso scandale. Pour Corée on a delta to on empire zala jamais. Empire elle kaka Juna mutabina bien naba dokolos naba nani mais ba chanteur ba laika ba keba ko meka kaka. Tu n'as pas simba mon orchestre. Il y a pas ça l'orchestre, il y a pas ça l'orchestre, non? On a prête. Siko jour en haut. Tant au télémiwana, il sali maman na scandale. Ambiance ça dans batu ba sepeli, batu ba leli ba maya miso pira zakaka. Bango ibike ba ke sala réunion. Ba ke sala réunion lo fumbo na soto tikelier. Abanu ba makama bu bano sama ta mokili. Makama bien balingité. Siko juna pas de na réunion taba sala ya yipa na ngai wipsanga a lof na utikuna na kutiba ba sala fo réunion wana juna mtaipsa formule siko ngana msi a problème ya ta so ba sali fo réunion taba ya ba kutananga ngana za na kenanga lointe et salami pe te repesili na monaka o réunion to fandi bisoto o banda lelo des ordres de côté trône orchestre to cha ordre mutako lo ba sauter soki o senginzela na chef te faut chef appeler sa parole côté le marate au lobby to yo kaka o banda lelo na zongisi na reconfirmer Juna Mbafu comme chef d'orchestre adjoint na Aimé Péchéri ba nommé Joana titulaire na ngana to bano beta nanga to beti maboko chef à répétition to che Boeing 737 ayaka ne goûter Joran to che chef à répétition adjoint na Jojo Ikomo to beti maboko tout ce qui est instrument matériel artistique makamutu to pesi on a Doris Ebouya to beti maboko yuka fraza suka
banda lelo soki kombo tozaka musicien mais koloba asute solongo loba s'adresser na chef pour ordre ezala ngamba mona tomboli musapi vedi lo tchenga bo za parole te akonie koloba parmi bato batelemele nga moko na bango azwi parole sans senga sans tombola même musapi ah vraiment to sepeli ba idée bien ngo na mouvement faut boye pendant oli ba désordre ezaki trop boye ça ngelinga Alexis Musapite apporté na noté na orchestre na tomboli sous deuxième Musapi vindi la tchenga rabo ba je connais ka oloba na tomboli troisième Musapi vindi bien na telemi mbamo ngabi bon na comprendre idéologie tuezawa banda lelo bobosananga côté tout bocha kombo na nga bo mona mbemba ndombasi mankela gode lofombo kamola babo effacer banda wana tilelo na longwa bongo nga nazaka na prof moko bana opesa biso psychologie via na bana opesa biso albi faut mona mbali faut à ferme sur une décision na faut à ferme surtout sur les décisions moko réfléchir bien et aux en avoir preuve faut à ferme. Parlons de Godé Lofombo to betana moi li solo sko Delta Force kendapi Delta Force ezali mais nakuta ino makambo ebele na ebiso orchestre monte à part Sosoliso na les marquis orchestre monte ezala attaquer le roi Delta Sosoliso ezala ya juna te Sosoliso ezaki ba vie Sakol ba vie Jesquin na ba vie Mario ba on peut pas attaquer na niveau saranate ba panza ba kimisa ba kutu ba mboka donc vous avez les marquis Sosoliso na bino ba na yo ba depuis ça na vie na niveau monate bazo salo rapport et aussi mbarat et simbate talande ti bato ti lelo kutu ba continuer mutu mombaza na YouTube atambla na YouTube ko salir ka kombona et puis c'est encourager pour les autres sala ba capture oya sala roneza benjir na ko sela makambo mais azo kipete azo ba pete que monde des rond tam soupe ba ko kanga ye tam soupe ba ko porter plainte obetela ba mission sous na studio ebele ndeti lelo ndo moninga bona la mugire tapo na auto travailler na waze kwa na butu na travailler na présent waze kwa asali hommage à Sepelisinga Makasi asali hommage à Defao alobi ye akotikati mama Defao ekende ka bongo ayibisingelo moko abi atandeti Elvis Presley akufa kala meti lelo azana ba fan ya ba jeune pona nini kombo na yena lisolo ne zonga quand même mais biso au mona tolelaki muto danser 3 ans après abi en tout cas to komanelo wana tabino presse discours ya président azeko eza pena important tout ça la mabe na Congo muto asepeli sibino asali bino do bo sepela ndeka kufi bo sanie complètement pas président wazé quoi jeunesse lelo yo ba fali baza ba ferre bazali ba JDT na jeunesse lelo et so betela pe bango pe ba so accompagner pe oui ba JDT ba ferre gola ba héritier wata ba Gibson Butu Kondolo ba Montana Kamenga ba Sampayo ba Drisha ba Guimode na betela tout le monde la reconnaître à Valère non penza oui Valère bo en tant que artiste bon na que no beta poane po ba yebi ke wana da grand bassman koyoka que non to beta moi lisolo mukie po toyoki balobi tant qu'ingénieur de son rumba iza noni rumba iza kombo musique na biso kombo na rumba congolaise bon chacho iza kaka ba na kati ya rumba kwa ba na musique na biso rumba iza na ba rythme ba forme moi ba particularité belé si même na ba folklore na biso ezaka rumba congolaise puis za rumba congo donc kombo ya musique na biso les restes on ezaka moi moto tam so ya ki na moi forme mokana kati ya rumba apesi connotation mo apesi moi couleur mo boye mais na kati ya rumba ka ndenge fera na rumba trap mais ndeko moko confrère moko tolandi na internet
tolandi na ba TV boé biso nyonso toyebi Tchatcho eza na rythme ya le grand Mopao Koffi Olomide que je salue et Didiora je te salue mais ndeko nati lokole a boya lobi que non Tchatcho eza ya Koffi te. Bon débat ngo eza débat moko batu tamsusu bazo comprendre te bon na yebi pété batu bazo boya ba boya na sens ni ba ondima na sens ni nga na loba ngo Koffi le grand Mopao c'est un grand ba ko tsake na ba débat boité ko sala rythme na ko ya ko beta rythme eza bilo mibale moni rumba na biso ezala biso tout okutian Tchatcho vie Rambo a propulsé musique wana ma créé yango te totika ba confusion nga o lo fombo nazo bana bino naza bassiste parmi ba renommé na mboka tin Afrique mais nga te mna créé ki seben na kuta ki yango ba vie ba plus ba beta ki nga vanga ba vie nguma lokito ba beta ki nga vanga donc nga na yekaka na pesi yango moi tamsuli na Colombie naza na ba fan ebele na Colombie muta rasira nga ngo za vie nguma elelo na komi na tukoma solo na bango ba fan na Colombie donc na commission na Colombie mais nga te mna créer ki yango na Colombie siko ba yebika ke c'est le fombo mais ba vie nguma bazala ki afanga ba vie belé ba vie Selibichu ba vie Deka ba vie Shabakamba ba vie Dada Kombe ba vie Jomali ba vie sebe na avant le fombo ba tipe ba obina donc eloko to boma Congo ya mwana oye okuti eloko o façonna ngo be proposition ngo lobi ayo ndenge ve kesera sala lobi yemta na sente na musique eza ki faux donc King Kester pe asona yete mta na sente na ki non yete oh yete eza na zo pese exemple ne ba musique na pse tambola musique na pse za bongo soki o salelo o mugerenie o bosani nyoso bon ezaki ngana ndimango soki ba étranger ba lobango ke biso moko monde ti étranger ba benga musique na so ndombolo est-ce que musique na so ya ndombolo le ndombolo c'était à partir ya wengene ba komisa on ndombolo te donc dans ces reniers c'est loin ya kibo que c'était zo boka ngo et bimite quoi ça peut ba benga ngo musique na biso quoi ça pour que c'était comme ko boka ngo siko na libanda ta ba yoka nzembo ba yoki quoi ça ba yoki kuna quoi ça ba yoki ba pesi siko comme musique quoi ça ba za étranger ça passe encore siko biso ne photo ça ba monter wana za danse ereni na mboka na biso batutu ba boka ngo yango na bino boka nti komba musique na biso ndemo pesa me na ndombolo comprendre donc exacte que yango na nde musique yango na nde komba musique na biso non eza berero wana yango zo mona ba débat inutile le cas bon via zane un grand toko chai na mambo na te ezaka batu mais ye ayebi ke akutaki yango quoi donc Tchatcho eza ya Koffi te ye pa eka akuti yango ke non oui akuti yango a propulsant banzembo ebeta loka ba anga robeo makambo nga ro mikolo kuna tuna ba vie robango nana ayemba ngo ba yipsinga za ki guitariste na banda la sala nzembo wana erenia wana c'est dit Tchatcho yango to benga Tchatcho Tchatcho eza rythme non ezaka partie ya rumba ba o ekenda ba tout droit bang bang mais yangona ekota mbatu na mitu so muta composer na nini wana ba identifier comme Tchatcho po Koffi nda propulsa ki yango a renise na kombo yango po kombo peut exister ki nango déjà avant mais ya propulser ye pena muta propulsa ye kam ta ende a fuli Tchatcho ekenera na rythme wana fuli yango et puis nde tolobaka ngana lobaka Franco aza père ya musique na biso mais tant tolobi père bakoko bazali Franco pa kuta musique mais Franco nde mdasala ke lelo biso toza na musique ya Congo soki Franco botama na mboko te lelo nde toza perdi po ba vie na biso kala bo skizenga ba vie obota l'émission bazaki pena comportement on ezaki mobulo do bango tout ce qui est oyo baneka biloko libanda ezaki lix bien oya kati fo bato kala omana bazo ba évoluer do évoluer bato ezaki bakunda Gombe po Gombe ba mindele bala kuna évoluer bato bala tabane solo ta solo ne yo dans la kilamfengi boy donc évoluer alors Franco yazaki na musique pena biso siko grand calé na fiesta bon bazaki ba obeta lokola bato libanda quoi bato a classe bakekuna
et Franco alanda iloyenge wana te Franco abundi ti afandisi o demba yango lelo to beta o bachacho bimina kati makambo te bimina kati nyonso euta na kati ya rumba o demba lelo o dembe saki nini omoni Franco nzamba sungaki ye vie na biso wana asaki nini azwi fiesta ezalaki po toki na deux courants fiesta na o demba fiesta vie Grand Calais Franco Odemba po batebe ba confusion au mona o tabule azaki na se ya Grand Calais siko Franco azaki appuyer ne bandeli na ba Kongola Brazza belé bazalaki na OK Jazz ba créer kutu OK Jazz ensemble na Franco et bango siko batikalaki na musique ya mboka yango moni quelques Kongola Brazza ta ba zonga pe na Brazza ba memi rumba kuna po Brazza pe kuna ezaki menacer kaka na ma fiesta menacé na d'ailleurs moni bantu de la capitale ti lelo ba garda couleur wana so ki ba beta ba salsa danser so yo ki bango ndimate biso ko Franco abomaki yango orchestre moko soutien na Congo et beta ka salsa danser grâce à Franco alors bato ba ocha batembe bazo sabanini ce sont des méchants lelo so luki orchestre mo na Congo et beta salsa onini eza soutien mais na Brazza so kelelo bantu de la capitale kutani na bango oyo kwa sa reggae kutu ezala dans Congo te reggae zati bon salsa yango na regrettaka trop na ba politique na biso tant ba négliger biso musique na biso lelo au mona même na UNESCO ba déclarango biso na Congo Brazza mais côté na monument injustice pour abosani Angola so tali bien ba esclave o ba na okende Amérique ezalaki côte Atlantique o ba kende Amérique côte wana ezalaki ba utiliser mingi ba Congo donc o Angola ya biso ya Brazza na ya ba Gabon même donc mais UNESCO tanga jui ba che Brazza Kinshasa mais so landi pena na source au mona que même Brazza ba musicien wana nde ba yaka na kin ba beti na OK Jazz taba zongi Brazza ba memis ko influence ya rumba kuna do rumba penda kise Kinshasa quoi voilà lelo ça la onde ni taba lo ba ke non godelo fumbwasi la bénéficier na musique te tout ça là nga e na loko na yoko ngo muke e sala ngelo te po bato ba lo ba bomba muke pour lelo ngam na binisa Congo ba artiste tout ba ibi bon waze ko na boto abenga nga point pour ebigena ko apporter un plus muto lo ba bon waza muto waza ene méchant et puis tam so ayebinga te bo so ayebinga pete po nanko ato va na ndako va na bar na bino ko trahison zo beta ba nga na beti ba chef d'œuvre na mboko ba chef d'œuvre na zo ba bien oyo ego tikala ka atana kufi ezana ba artiste mso aye abeti mais abeti ata chef d'œuvre te so mo nim dawlo wa bongo ada mutu mo méchant ndeka mutu na otolo bana koma na YouTube chaque jour n'émission pas koma et puis na comment ça la tout na répondre ka na ba YouTube so akomi batu ba meka oye ba bona oli ngotanga communauté pona osay les promotions nga nzamba pesa ngai grâce wana lelo na ibani nanga grâce à musala nanga na ibani grâce à makambo ya zo koma ka wana te joli bébé ba dokolos ba kenda pi na ba Dominique Mambo wana question on pesa merci mingi na Boeing 737 so lelo moni empire lelo ils a sauvé ba mission presque empire lelo bana poto presque yo kenda tende tengana kenda poto na yaka ba mission empire wana tam vebunga to me wana poto wana za na poto mais OK ozongi suna mboko ozongi suna mboko izande berer mo na sala mais na kana choite normalement za berer reconnaître que non dokenda poto zonga za berer mais na za ka obligé pour même na poto kuna ba bengana ngana batu babi yo ko zala wate oza un grand yom to tambusa la musique zonga kaka dernièrement na uti Tokyo ndemoko na Tokyo bakanginga mais na hikaka mais eza pena normalement eza berer ndetinga lelo na ko conseiller jeune mo te to va na ena ibisi ya kepoto zonga na o sala mote na obima méchant donc na obima bina méchant pour batu tout auto ça na bon boulot ndeto yanga so kepoto quelque temps après on a sombi voiture quelque temps après atonginda ko mais biso ha ko ça no mbula na mbula
otongelo oto osombelo oto. Musique est bénéficiaire n'a rien. Musique ka ate na nyonso na ba domaine tout. Au bénéficiaire n'a rien précisément yo. Musique na bénéficiaire pour le na za godelo fombo. Vivre. Ni nezala so tali yango pena bo tali oyebi keno o eza musique esalinga na zala bo o eza ke musique esalinga za. Kombo wana eza musique. Lelo naza na accès facile na mamwebele. Lelo Pepe Kala kufaki nazaki premier mission mataki avion na bimi nanga na kena no Paris na fandi penda. Lelo na otambola pe ka artiste ko avion si la raté na matana ka ba avion na zo pe ka ba visa. Lelo batu ba otalanga na bandako so na ki mission intéresse ke banga batalanga na mission lelo tuni yo bande kono bakenda wapi bande kono ya ona bana oloba donc na so na commune na remercier à Boeing 777 pour yim da sala ki tout amema bango na poto a sokola bango apena la plupart bango to bana poto Dominique Mabo azaki na poto mais le roi azaki na ba faire na ya erreur grave yangwana Dominique a décidé ki azonga ne sasa azo courir na mboka na ye ayawa asali azaki na ba terrasse na ye ba on a comment pasteur ça comment en église à pasteur Sony te jamais comme pasteur azaki na ba faire na ye tamba amoni via poto na ba faire azaki na kin a comprendre que fazonga ma azaki na maman erreur tanga zonga wa quelque temps après gouverneur mo bachaka se on a bomi ba terrasse tout na nega ba décision izara panza bilo be ba bomba faire toi Dominique Mabo katana tilelo scandale donc nzamba songa dokolos bango vibunga mema bango ba joli be bango bazana poto en tout cas stabilité talaka poto mondele kuna sala ke muto to sala te kuto za bien ba kan sara joli bebe na dokolos bazala moi sina mbali tu ezala bon bonga na amda polele ngana amda polele za ba vie privée ba tout mais tous les kanka fongo la bisoto e bata moi c'est kala po bazala bango de tilelo bazala sus c'est loin na pena ba bimaka quoi bazala mais sila onga na yebi quoi munamta sala vina e dokolo c'est bala je lui be sûrement a bala na yebi pena ba vie privée te pour le moment na tout na ezo le kande ni mais baza munamta na kwa na ye nani hérita yo na bana turbota bana biologique bon nga za makila makasi bana nga sozo tala ba face au mona ga ozo comprendre que oyo bana lo fombo oza na mwana wa beta rapi kitalo wayo grave mwana na zo beta azo epate batutu nanga moko ajni lelo aza na 24 ans fait et en octobre alors ça 24 ans en octobre et puis maïle na classe kalwa père naï a été ko défendre na graduat wa et scandale nanga mona ki au sentir la seule fierté à papa donc brillamment quoi donc à l'année ka père pour père banana ba première primaire ti na diplôme nanga. En tout cas, na soit premier, deuxième, na soit cinquième une fois na vie. Car ba musique o hermolo ngele kaki. Donc ma yele pene fandi. La génération Oeza, ba musicien tout bazaba wata, ba otu ba bima ba Robinho Budibu, ba déplique pomba. Est-ce que relation na ba ngeza bien? Kitoko. Nga pena na problème mutu te. Nga somo na problème mutu na za méchant. Na provoquer batute ou yo tuni question ndeti siko makamoto tunanga je lui mina dokolo tam sumo na bango fasheli ko na yo comprendre moi panga na soka ba problème siko na ko bomba vérité te vérité bnande balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire oui et ça na ba vérité msupena na ko lobate mais ba o normal tu wana o tunanga siko na lobit mais moko na ba on a soir tam so fâché bali boli misanga batu joli bébé pire mutunanga dokolos pire mutunanga bon juna mumbafu kutu azaki lipasa nanga poto bana ozala nga na kutaki azaki enfant chéri ya Pepe Kale yenga pena ye na komi enfant chéri donc to komaki pena ba pire mais et comme na moment moko batu balinga ite tous ensemble
bato balinga te tous ensemble ba monaki force ya delta fallait ko panza biso et ba kota ina ye ya sala ke to kabwana to bibana makasi pena makasi mais à un certain moment to koli na biso to comme ko tambola na biso pe wana yaza côté ninga pe na côté na to kende peta msusu na car na nga ko biso mbale to tambola pena kepe palais du peuple to zongi pensela moko mais arrivé na moment moko na pando yo kaka le fombo balobi yo boy OK yemta loba Zoba Kinshasa yango esala ke ngana koma méfiant vaccinant sikoyo bon ba conseil bato makambe belé to kolia to moni pe exemple wenge sali ya koyokana malgré bango tout témoin mbo ba yokana kwana ça va quand même tant olobi bango tout et ça la gonde ni noko mona wenge jibe mpia na podium moko Adolphe Lomingezi Blaise Boula na Afande et nani Emile Alias. Oui, na lobango déjà émission na sepela fort. Il y a un exemple à suivre. Fallait ne pas élargir en haut, fallait ba bien appeler ba Marie-Paul pour bazar ensemble. Et le que bomaika moi nuance yangwana. Marie-Paul alobi ba bien en kumuna retardé. Kas. Tant on dans kumuna ba bien en retardé pour sepelité. Bon bien en retardé. Mais l'invitation est là ba tunyo soti. Kasi tant on zo ba na retard, c'est ka jo on retard. Ils ont des tuyaux aux arabes na parler des tinga to vani bona ba na parler na ba frère nanga si on a constaté que Renault to salo basi basala qui ont déjà ngana isiko na reta non c'est pelaté mucho dans kumo Fallait azobeta stade des martyrs héritier wa ta part au meka martyr tant que grand na monde ndoulé ngana ba courage et puis batuba ba appuyer bango. C'est la musique à Congo. Jusque là, bango na yokina elo moi ma bête ko wata robeta ça des martyrs aboyi ba missionné ba ya ozala yemoko to yoki angote donc wata robeta martyr na ba missionné to boya point. Ils allent voir ndeti vient absorber simaro. Le simaro mukolo azaki pire venanga. Mais tant oazoka orchestre par ba bureau na yeko ba bureau nimba salisa erreur wana ba ju orchestre ba miso ba nyoko mana yi atiki ba mpanzi apesine batu mususu esala mabe ngana kenda na lobela yi epse papa na za contenté mais bon ezaki omoni fia comment déjà mukolo et ba bureau photo ke ba na ba bureau ba chavi na erreur wana. Voilà batu balandio de partout dans le monde. Un mot de la fin et quelques salutations à votre tout balandio. Oui, ngana olobaka ki ba o batali biso lelo bo pambolama et puis bo s'abonner penza au mona rouge mo eza na tango tala émission ba komi s'abonner cliquer j'aime peza wana tu peux j'aime type mo ala na ngana émission tout bo tala piton comment bo répondre adam méchant makasi. Le quoi pendant bango éducation ils qui pena raté bo aider bo me kana bato bolinga bo me ka conseiller mutwana azane ka yemo mazola ndanga partout na bémission tout na sala ko komaka makamba lokuta aza pena ba preuve ba masala pe ya ebele ba avocat ba totala ba sala ba capture on ne sait jamais mais ngana kwa osa mutu mabete ya on azolo ba apambolama. No bino tout bato bolinga ngai surtout bato bokura na Christ na Jésus bochanga na ba prière soza mauvais te po babili bondeli moto mabe pe sanzambe kanda ba o bokura na Christ bochanga na ba prière po eza facilité ko na ba talent bourré de talent bato belete ba sepelaka ponga ne naza boye naza pena homme orchestre donc eza nzambe mtapesanga sura bomira maboko bakati maele so ba bominga maboko po maboko ndimte sala ke et sala musala même na ordinateur même na nini loba so ba ordinateur moko eyo ka voix na ngezo ko exécuter bato ba regretter. Très bien. Andika Sangana, le général de la presse congolaise, le travail a été abattu. Un grand merci à tous les amoureux et amoureuses de Eyokani
TV. Continuez à vous abonner, continuez à vous abonner. Gamos Image, le diable, continuez à vous abonner. Banangiringiri Mobimba, je vous salue. Le maître d'Avin, Nalobi, que bon appétit. Eli Chamalandonda, Madame Chancel et Tembo, je te salue. Chancel et Tembo, je te salue. Davina Tchombe Aigle, là où repose ma confiance, je vous salue. Nabi que bossé belé le boss Bernard Lembo Makela, mon patron. Eli Okese, le jeune millionnaire. Maramunengezo Kende, les autres Kende, les gars bien. Président Gondé Le Fombo, moi quelques salutations, Nabatu tout Balandio. Nabandi na Yomoko, donc Oitiawa. Et puis, on a ma caméra de tous les jours. Gamos na PC bana ye na pambola ye kapo jusque là on a dans ma coquille ya sali danzete na cheka mapamboli na zo pes na senga nzamba PC bali puye ye aza héros dans l'ombre ndenge nga na na musique ya Congo héros dans l'ombre makam na sala lelo soki yo ya gite bato nga e bateke na auto betela wase quoi pour enfant nga mais heureusement président zeko habité même na clip au fozala Piolo laté ah Piolo laté oh. Non, en tout cas, président a dit quoi, faut y banana instruit. T'as l'instruction ça bien à vie. Bah t'es bello mon abassa bah dégâts na instruction au boulot. Mutu a instruit, azarana moi mutu pene vanda. Y a dans la mutu, azana mutu en tout cas kanisara. Mon quoi bongoti, y est na kanisara. Et puis humain, souvent dit na yo santé qu'on vend na mutu. Pour mingi tuza ba misu baba imente o mona pena bo vai na e nga fi simaro atikela ngelo mo na vie ava kufaraka pour nga daki petit na e ona kendara batu bazate na vanda nga ona démarrer na e to vai na povia tikala ki moko ha avanda katamsu banda tongo azaka na mbuta nzuzi batu bazate viaza yemo na ndako nga na kome okende mingi kosola na e po misala pe mingi ngam na sala ata badagi na ba nani nga kabula bo kesa na pesi ga salibo mais bilo one ya mususu via ipsingai lof komoni na mokilo to na 3 compagnies ekokani et enrola batu oyo sokoza na capacité na bangote balongo lio na tuni ba compagnie ozani abinanga ya libusu za armée ya mibaliza politique ya misatuza ba sorcier ils ont ba compagnie oui ils ont ba compagnie pour ceux qui ba jouer militaire ba peso mondoki ba boma bato okokite ba compagnie aux faux militaire ba longolio donc on a fait bon ayib singa lisuna politique ba ko sala réunion na ba mo boye ba li ba longola moto boye na ne ya faux mutabata selneri ba kosile makam ndeto yoka biso to 32 ans mais je suis mon bout. Mais les lobbies sont au colis, tu comprends qu'ils ont le quota. 32 ans, mais je suis à faux. Ils ont faux. Mais les politiciens, les goba, ils sont très bien. Tu dis ma pinda. Les logos ont témoignage que mon bout toujours qui m'a tiré 37 bateaux. Vous comprenez? Donc voilà, on a pu savoir si ma raison. Alors, il y a une troisième compagnie, ils ont des sorciers. Les sorciers sont des sangani, babi, tu roules à mer nabino. So bano lela ba comprendre oza fondo ki balongo lio ngana bi ay ko suki sabi na nga lof fo sala test tango tambolaka fo talaka obeba bi oza bien ngana tuni ndeni oyeba te sanga bi te tango to tambola obano mona be venema tout autour na yo soki ozo la toucher te na be venema ya pasi se ko beba po bato wana bazaka toucher te nga bien bon se ko nga mona za sona le kana nzela na sepela fort moi na moni affaire mo bizo soit moi na tamsu na kota rango tamsu na telemi na ko kendete ou bien na telemi na o prier na leki voilà ba test v atikelanga ba o bozaki na vesi marote na bandi bozui moi nini donc c'est par là oyo na oloba ke kovana ba mikolela bien ça bien yangwana héros dans l'ombre comme image na pesi bambote so ebele na pamboli etro na pesi Bruno Lobi kambonga propre mbonga soin ya bien ya ba problème te na pesive na nga molima basa mutambongo pena ya mikolo ye wana molima basa na pesi femme na ye Léonie Makungu na obosa na jamais grand frère na nga Chorambe mba wa salanga Léona Zalaboye
et femme nangai Blanche Mbemba moi simoko o nabanga nanga makambo ya SNEL soute soto zanae pour courir au kenango éclairage eza toujours très bien aux appels a besoin moustiquaire te pour ngongia royate Blanche Mbemba en tout cas bambote kotozali na pesi bureau nangai directeur Serge Nkambakuna na pesi Aimé Bobala Kika na pesi les président Rachidi Koupa le président Rachidi Koupa na pesi bambote kotazali na pesi Denzu Yalala Didier Mbendos na pesi ya Derek Moss ya Degas Kusungana grand frère propre Chibo Chibaba Alexis Loa Umpangi wana pena ya kati na pesi José Salah et Mr British donc wana ya muntu coach Mamadou Polondo Ado Lungu na Bundes nazomona bali ya Pelani na Luanda Patima Mbulu na Luanda Mokambi Martin na pisombote kotozali Dea Dadi na Luanda na pisimino bambote et c'est pour bientôt na ozana bino ensemble karaté ba otu bolinganga quoi ba msu ba kombe kimi c'est tout à fait normal les émissions na mutu na nzambete botenir nga regerte ba oba yoki kombote tamsine émission Holanda ba kombe utanga. Merci beaucoup. Voilà. C'est par ici nde marambo silaka. C'est par ici nde Tosuki Saka. Un grand merci à tous les amoureux et amoureuses de Eyokani TV. Jansi Kamunga, mon petit, Yodebi toujours Marambo, Jefte Mbouika, Mbe, Kapika Espérance, Simera Tchabou, Nabinon de Tokata. Gamos image, Sakana Nanzoto Kasimoli Bongo Simbate. Toleka.